Bisogno stato sabone nascere mako Madia Star TV etala mamunate bato bandima Christopher Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita nascere suivi Madia Star TV Shalakita nascere suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno sotto s'abonner Nascere mako Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olera bagaba mis bapid na bateatre S'abonner. Bonjour famille, bonsoir. La R écoute libino na pesi bino mbote na komo na Yesu tikete nsamba lola asala bino subola muna mukola lelo babi nazali sine sur makasi ya kudasili bosa ba télécharger bidon comme habitude babi toujours Madia Star TV balobi oyibi kazali mutasika na kata Madia Star TV ndeko nanga ezali chaîne na biso moko ya bakwangola to na ba chaîne bakwangola bandeko nanga ezali ba congolais na bangolaise biso tozali moto moko j'espère que na lobi eloko place wana babi bandeko nanga ayebi kazali mutali boso bandeko nanga ko bosala te o s'abonner na chaîne na biso o like o aimer et ko sala biso bien makasi mingi babi na kata Madia Star TV bandeko nanga to sala nyonso to sala ba suki bo mona boza perika koteka plus tozali bandeko nanga commandé periki na bandeko nanga okozala jamais dessus na mboka nistu ozali babi na kata Madia Star TV bandeko nangai toza l'assurance na biso ya maladie oyebi kazali intéressé bandeko nanga kobosa na te o contacter toujours Madia Star TV na numéro de téléphone eza na bosanga ta ko passer bino numéro ya ndeko na biso Yaniki assurance babi na kata Madia Star TV bandeko nangai to beta kama solo to sala ka ba analyse to lobeka nyonso sauf bakiti na ba mesa yabi bandeko nanga na sengi merci mingi na ba support na bino na bandeko nyonso tout oyo ba supportenga ba babunga boko papa na accent voilà na Kishasa moi code moi ba conseil la star za moi bi kenful bandeko nanga et cela nga toujours bien bo cela que la star azala la star inda te la star ya munene ta konda te na saka ande na zande boyebi ba bandeko nanga oyebi ke alingi mo libana kata Madia Star TV pourquoi pas contacter biso na numéro de téléphone ezana ba mo libanga esala ka moi bi ba bitalaka moi sanzela mine voilà en plus moi ça na problème access quoi beaucoup libanga veut oyo kandeni mo elongo ba stress balobi lisusu bandeko nanga la sasa peut-être Christopher Songo ba songo babi mobali moko ya bio na kata London na peso mbote place ozali babi merci beaucoup na ba famille bozana kata line ozola na kata Madia Star TV pourquoi pas aimer vidéo pourquoi pas ça la commentaire pourquoi pas encourager la star na musala babi la star za mutabolingo na 4K toujours ya musala babi la star za mutabolingo bolingo toujours na kata musala et ça la rabiso moi bien bande ko nanga to yesu ko solola comme habitude bande ko nanga ko kamwa pena mawa lisolo oyo epesi biso pasi mingi ya koyoka ba comportement ya ba papa ya poto o bazo sala na mboka ya Congo ndenge bibale ya poto bazo boma biso basi na bango na mboka ya Congo omona kende komo bali akosi ba gérante neke azali veuve ke mwosene ya kufa pote asala kaka buzoba na ye na mboka ya Congo bande konanga tona na lisola ya bokebi po mona ke niveau ya motema mabe ya mobali oyo aboma mwasi na ye akosa ba gérante neke azali veuve pa mateye azana akoma ko sasa bango akoma ko fefa na ba gérante na mboka ya Congo malheureusement bande konanga la patronne yemo kwa kiti na mboka ya Congo balbi ezali lisolo moko ya passe pena mawa bande ko tolanda na bokebi nyonso famille nde na lobi kaka ke toye toujours ko solo la ba réalité ezo passer
na kata comité so ba kwa Angola pa ba to abi na kata mabi ya Star TV tolobaka nyonso sauf na makiti na ba mesani tozalaka intéressé na ngote bande kolanga na wuti kini awa makamu na kutani nango bande kolanga eza passe pena mawa yango moni toyoko solola yango ya komona eloko na moni on dirait ezali ndoto on dirait ezali soki pe théâtre mais bande kolanga ezali ba réalité otozomona na vie makamu nyonso to na moni na ko bande kolanga na banoko ya toujours koloba loba na banoka koloba api makamu nyonso na kuto na ko bande kolanga na misu na nga moko eza ya pasi pe ya kokamwa pe na mawa bande kolanga lelo nazolobela awa makambu ozoleka bandeko ba papa bazosala na mboka ya Congo a général ba diaspora voilà mingi nazo intéressé mingi na banoko na ngai ya bana na ba papa na biso naza tout trois la bino nazo intéressé mingi na ba papa beaucoup de respect na ba papa bandeko na ndenga mabete na respectaka bino etake bino batu bo soutenaka nga mingi na chaîne ke ba mama pe bazali ba mingi neza ba papa mais soki likambo ezala kata mabi ya Star ti bandeko na ngai tokoya teke ya kosala mascara babi awa tolobaka nyonso api tolobaka eloko pourquoi pena loba eloko awa na koboma te na koloba nyonso to na kuta na mboka ya Congo bandeko na ngai bobenga ba papa bavanda ta télévision na yo on ta laptop no on benga papa vanda lisolo oyo ekosunga papa moko ekosunga pe couple moko j'espère na loba eloko papa na ngai eloko na lobake bandeko na ngai il faut totambolaka na kobanga nzambe bolingo bandeko na ngai ezalaka na motema ezalaka na baki te en plus bandeko na ngai esika nyonso to kozala tolingaka bolingo nakolo bandeni bolingo bino ba papa ezalaka toujours na motema tango bolingaka biso ba mama bandeko na ngai bolingaka biso na motema ya moko bolinga biso na motema moko na hypocrisie te na motema ya moko wana ezosala biso ba mama malamu mingi bandeko na ngai ezochoke bino me bokanga motema naza toujours na droit ya koloba etake bino bolingaka mabi ya Star TV aloba eloko na koboma eloko moko te naza kaka posaka na loba kaka bandeko na ngai nauti na mboka ya Congo nakendeka nezala kaka ke nake na mboka ya Congo kovisite ba famille kosala makambo mosusu ndenge misalaka kosala neti business mais likambu oyo nakuta nango na mboka ya Congo bandeko na ngai ezali na ndeko na biso moko avandaka na diaspora na kotanga komba mboka te mwasi na yebisa nga na tanga komba mboka te pamba te événement wana ezalaki nga na misu mobali na kwenta ngai pe na kwenta ekuteli nga na misu kaka bandeko na ngai ndenge ezalaka kaka couple bazobo mama mbongo na bango mwasi azosala full time to benga na anglais mobile pe full time bazosangisa mbongo na bango pote basala eloko na mboka ya Congo ezalaki pe ide pe ya mabete bandeko na ngai papa na mama basangisi mbongo batonga eloko moko ya bien soki nalobi batonga eloko moko ya bien bandeko na ngai batonga eloko moko ya bien félicitations ma sœur place ozali na asirola na video ok que so buzo mobali na asali mais félicitations susu na papa na biso eloko botongi na mboka ya Congo basala flat na bango bandeko na ngai bana poto bakitaka na baka batu kaka baluyaka yango oye poto osali séjour na yo activité belé esalamaka kuna na kati ya flat na bango zambe eloko mwa munene o batongi na mboka ya Kinshasa bandeko na ngai omoni tango bomonaka eloko moko bo etelemi na mboka ya Congo omoni ke mwasi atongi eloko seke mobali moko aza na sima azopushi ye comme si mibali okomona ke immeuble moko etelemi awa biso bato raisonna kaka ke mobali asali effort to tchaka mingi te ke couple basali effort ngana yo tolongolaka mobali tolongolaka moso bakake moso asali effort mobali asali effort bandeko langa ne tozana ba couple boyo couple baza boyo kani soki bazosala eloko na mboka ya Congo bandeko langa bazala toujours
together bazo sala programme que yo zwaka amsu 1000 euros ngana zwaka 1000 euros na fin du mois allez 1000 euros na auto sala na mboka pote 1000 euros to tala mboka ya Congo to tonga ndenge nde commencer à expliquer ndenge basala ki ye na mobile na ye batonga ndako na malembe mais bazo ki pe chance gérer bandaki ko gérer appartement na bango bandeko na ngai yem tabako aider bango ba ofutela ye ticket azokende Dubai ko somba biloko ya ndaku bazotonga malembe na ndenge pe ndaku wana eyaki kosila sikoyo ta oyo nyonso tu papa ke na kosala na Kinshasa bandeko na ngai mwasi amona esika ngona nute amona ngoka na ba photo tangu papa akendaka kosala musala kuna bandeko na ngai nzoka ndete ke place wana bakenda kosala musala bamona kaka papa ye moko bamona ndenge papa azali single ke papa azali ye moko tozo kene malembe na papa bat o bayebi asalaka musala babi ke papa oyo azalaka ye moko me bona naka lisolo tina suka ye moko aza ye moko aza célibataire aza nini bona naka lisolo bandeko na ngai pamba te ntongo papa asalaka musala na ye na mboka ya Congo mama atindaka papa ya kosala musala mama atikalaka na poto na bana mama pe busy azoswa mbongo azosala bandeko na nga azopesa epa papa bazotonga na bandeko mosusu bazoyede bango na misala ya ndako ndenge ezalaka kaka ke bozwi bato bazoyedaka bino me mingi mutu ayaka Kinshasa mingi ezalaka mingi papa ke mama nanu aya nanu Congo te banda azonga poto amonaka misala nyonso to bandeko na nga bona na nga histoire bien amonaka misala nyonso tu kaka na ba video batini video to komi na etape boye ezosenga boye mama amona okala ba video na mona obona misu te sikondo komosi ayebisinga ke alobi la star ekomaki na mama moko boye na yokaki pe posa ya kokende kini nga moko na mona misala ngo ndenge ezali na mboka ya Congo ndenge totongi ndaku talaka ke ndaku esili en plus batu pe bakotaka batu pe baluwaka esika wana aliaka pe mbongo pe yaka mbongo ekomaka bandeko na nga me mama nanu amona nanu esika wana te mama ayozwa mokano bandeko na nga abite ane oyo ya 2022 oyo mama alobi ngapi fana akende Congo papa pe aboyaki te bandeko na ngai ayebisi mama papa meza te to se préparer pour te mama akende Congo malheureusement maman a expliqué nga bi la sta nga kende na bana nga bite lokola mbala liboso na kende Congo mwana kende bino ezate tikana kende soki na mabateli biso ta muso aneko ya wana to kende biso ne subo mona musala o to sali na mboka ya Congo ndenge ezala kaka comme habitude bandeko na ngai mama ayeko koma na mboka ya Congo tanga yo koma na mboka ya Congo bandeko na ngai bayambi pe bie bandeko na ye bayo mema ye na flat place o batonga na mboka ya Congo Déjà kuna bandeko na ngai papa mobali na ye apartir poto esa bango ke bobongisa appartement mutu moko azoya mais alobaki te ke mwasi na nga azoya abayaki bobongisa appartement wana o na lala bofungola bobongisa bien mutu azoya kuna siko ba gérante o bazana o ba géraka nini babongisi pe patron alebiki babongisi pe bien tant madame pe akepe na Kinshasa akomi ba PCP clé mutuka na bango pe ande ndenge ezalaka yezo na aéroport ememi eti place bazali na flat ba présenter place ba PCP clé ya chambre mama pe akoti na kati ya ndako lokoza ki butu bandeko na ngai mama pe atiki ba valise ne ndenge expliquer la star na kipe te ke na sala boy tema ko lemba na yaki na Air France to koma ki ba kin ba 18 le temps obimaka ba manœuvre ba voyage abina koma ki ndako presque butu alors bandeko na ngai tongo etandi bandeko na ngai ndenge zala kaka amoni na misala ndenge zala kaka oye poto ozala besoin muto ayedaka yo na misala alors bandeko na ngai mwana oyo aye koleka place wana ayebisi madame ona alobiki gérante atindi ye ayo kombola ndako ayo bongisa ndako
place madame avandaki. Madame mpe atiki pe mwana na pe azuita na ye azosala musala na ye ndenge bongaka bongisi cuisine. Ah madame ozana besoin chi ebona bo mama pe abi la star na motema malamu pende na monaki mwana ngo bazaki be na PC10 na besoin somelanga lipa moi safuka ndenge zala kaka. Siko bango sikoyo la flat wana siko bango bayeba kite ke ye aza patron azali mwasi ya patron bayeba kite. Bango bayebi kaka ke patron atini mupaya moko aye apesi ndikisa ke bo pesa ye chambre oyo alalaka. Siko bandeko na ngai lela dembe nango bandeko na ngai Gérante ayo mata ya mwasi. Tangu Gérante ayo mata ayo kuta na mama ayo kuta na muta zofana na ndako pamba te muta Gérante sika wana. Oh mama na yeko se présenter na yo otala yo ngamu na Géraka awa naza Gérante bona boye yango loko sa mupaya patron a commandé biso to peso sika awa to tala ka ba besoin na yo to sunga yo so na besoin à course toza disponible pour na yo ndenge zala ka kolia ba course nyonso tout toza disponible pour na yo. Madame pe alobi problème ezate so na besoin ya quelque chose na kosala bino sin. Mbala moko Gérante wana azongisi susu epa madame abutaki pota bitala kaka patron atindi biso epa na yo alobi tozwa soin na yo. Sorry, moi c'est pas idée zate. Bandeko na ngai journée pe eleki moi c'est pas alobi la star na leki na pe journée taka na ba fatika kine astumba ki mo soso zakaka ke batumi ma message ke soso ya kina tumi mo soso na ya chemo na vali ndenge pe to salaka abi na shofa ki na nga soso na nga na leki na kwanga na kipeki te ke balembela ngi loko bil poso loko bezala ki ngai te ndeko moi si abani ko continuer ko sala séjour na ye. Siko mbala moko ayebisi Gérante abi naza na besoin na yo obetanga tour na ba chambre nyonso tout oyo eza awa na ye bandenge musala ndenge esalamaki. Na mona nyonso tout na se na likolo po batongaki 4 niveaux. Bandeko nanga Gérante pe sikoyo atuni abi tanti abenge ma tantine na comprendre te patron ebisenga ke na pesa yo chambre na comprendre tende no bi ke na la kisa yo ba chambre nyonso tout oyo ezali na kati na kati appartement o sepeli na chambre oyo te bien ndenge wa Gérante mutu atuni madame ipe atuni alobi te naza na besoin na sepeli na place o bochenga mais naza na besoin na visiter esika nyonso tout na ye bandenge musala esalamaki. Ata la koto musala ezali ndenge chambre o batongo nde naza na besoin na visiter kaka. Patron pe afungoma kite ka bake non nga naza kolonda kubono patron ndenge zana afungoma kite. Abika naza na besoin na visiter ne botongi banda kwa ngone musala esalamaki naza na besoin na yeba. OK. Gérante pe bazui mama bakomo tambo na mama. Siko moko boye mama o senti que Gérante azosa mwa ba buda so mo boye. Bino boye bika bandeko na ngaso da muta lie déjà eloko na yo. Muta koti na bilanga na bandeko na nga. Vulu pa abono bude yo. Siko patron na bono ba te que Gérante akota na bilanga na ye. Mais Gérante siko biki akota na bilanga déjà ya madame. Siko mwa ba buda so ndenge za kato bude ka madame. Tembe ke bana pote mimi bazala bango humble. Azali toujours humble. Ko Gérante wana ayeba ki pete ke madame wana azali kolo azali mwasi ya patron. Gérante ayeba ki te me mo ba buda son karabo. Comme mona pote azali toujours calme humble. Donc azali mutu ba panza na ngite kwa nenga explicable asa na panza azali ka poser mais na molo ko mo un peu moins suspect mais ndinga na fazana c'est un peu moins calme. Bande ko langai tant ba se visiter abi musale sa mi bien bona biloko ndengo wana. Esili. Tongo esili bandeko na ngai bakiti na se bakiti na chambre na ye madame abila star na bimi pe na sel pe ba course na nga. Sikoyo madame le lendemain longo suta nga bima ayebisi Gérante wana bi anazana besoin na yo to solo la
na ki osala bacourse na wana na poko na besoin de tosolola. Mais en attendant maman na yebisa bila sala ndimaki te ke gérante atunaki mobile nanga ke wana za madame bien na tunaki pe pas mate mobile na ye a présenter ke pa na bango ke bo na mutaye wana bo pesa esika ayebete ke mwasi na ye bande bona na lisolo na bokebi nyonso to. Madame pe awuti ba course na ye ayene pe kozonga ba course na ye. Na gentillesse na otaka mona kin na mona pot bazo so la somel bango pe ne bana ki ba mela bila star ngala meni na ngaji ye ote na komela tembo apesi la fille wana tso pe la fille na obengi so pe tantine apesi moi bière. Malgré tout tant apesa ki ye bongo mais fille encore nenge sera le biazo boudé kaka. Moi ça la bi akoma mona wana suspect. ABC gérant abi bengelanga batu nyonso tu basala ala za na besoin so ana bango. Bino nyonso tu na besoin so ana bango. Gérant isko comprendre ki te abi tantine biso to so ana biso na sensi nini. Madame alobi ABC gérant wana na ebiso benga batu basala wana boya ba travail nyonso tu na basala cleaning. Na ba oyo ba soki basala ba bango nyonso ba travail wana benga bango boya boya na salon na besoin so ana bino. Ande kulanga ba benga nika ndenge zala kaka mama pe la gentillesse na somi bango ba ji na 4 lisolo bazo solola bazo mela moi ji na bango. Sikoyo mama tuni nani azali numéro 1 awa. Fiona wa laksa ki mama ba bandako atomo musapalbi aobenga tantine. Tantine ezanga mnaza numéro 1. Mama lobi ok. Tangu patron la bino aebisa ki bino ke boyamba swinga na zanani. Aebisa ki bino eloko te. Pamba tete na biso ke bengelanga bana basala musala awa yo obalaki ko bude. Tanga zolo babo bandeko na nga nzone ke mwana moko ya poto avandaki na appartement avandaki na chambre moko abe ke mwasi ya patron aya pa yebaki couple la partie ya poto. Siko tango sika yo betela bango porti papa oh madame iboni a plein siko yo bazonga ba solo la muta poto beti pot papa funga ba koti bama mère boni oyaki kala bayambani boni vie abete fait la mina za bien sikola mama madame alobi la star kuna na zotala miso ya gérant chona musupa na mona ke clair ta do mona sikozo kamwa garçon na siko a continuer moi lisola bien azunga te ba 3 minutes akomo lo bake tout cas maman félicitations botongelo ka bien bona boy maman se wana kati ndo komba bien papa problème ezate ngana to sola sima na sola nanu na bana misala awa to sola sima ndeko mobali pa ki bongo pe abimi. Tango sikoyo ndeko na mobali abimi bandeko na ngai mama sikoyo azwi maloba alobi ke soki patron ayebisaki bino te ke nazoya ayebisaki bino ke muta zoya alobaki te eloko nene informe bino ke ngai nazali la patrona nazali mwasi ya patron na bino nazali la patrona donc nazali propriétaire baloba bona moi français donc ngani nazali ne mwasi ya patron na bino oh donde nazoloba awa na te liboso na bino etake patron na bino yo nazali na besoin na mona bato bozosala awa na yeba mutu moko azosala awa bandeko nanga mbala moko amoni batu bakoti malili me mwana moko ya mobali aza wana mwana na sukolaka bilamba asukola moni bata poto bayaka bilbe ko misalite mwana na asukola bilamba bazwi bapesi bambondo bazwi neti musala kana kacha flat wana asukola papa la bilamba mabilamba arepasaka siko mwana na mutu aboti courage abi bon oza mwasi ya papa madame abi oui nazali mwasi ya papa mbala moko papa na lobi ke oh papa mama biso loyebi papa mwasi na ye akufa da papa ndenga zana azali veuve
batusu batalani na Gérard wana azalaki wana biye nga na ke patron mosi na kufa musu ba biye nga pe na ke mama kufa papa azaye moko mosa bi la star place na zalaki na komi juste abisi bango wa ngai na kufa abi asala nga na kufa mbula na bite patron abisa biso ke azali veuve mosi na ye akufa. Ah bon? Mosa bino eloko na informe bino ke na kufa te nazali vivante. Nga naza patron naza la babani la patron. Naza la patron na bino na katia na momo nazawa ngane kolondako. Mais Gérard tola bandeko nanga alobaki ata eloko moko te. Mbala moko Moswana abisi garçon na ebisa kabi anaza na posa na yo sima. Abisi ka bon abisi na ebisa ke ka bongo. Bande ko nanga za passe na mawa. Bango ne surtout ba travail bande ko nanga attitude na bango sa nini échanger. Ba komi deka. Ka gérant naka ya madame papa bi ke Gérard comme déjà moi c'est ya patron ba musu ba kepeme na madame ba musu ba kepeme ni ya Gérard bande ko la vimba na ta la caméra na makambo etsaka ka mukusala mutu madame pela ki di ba bande ko nga esil nango ba to pe ba bimi te ba bimi abengi mona na mobala bi oh eloko mo lo ba ki ana comprendre ki ngote olobi ke patron na mina biso bino ke nga na kufa bete na so bite mama bomba ngai oh na bomba yo na nini abite omoni gérant wana ye mutu akoma ko bima na patron moni appartement musu eza wana afana kana chambre salon wana papa pe moko akotaka kuna moko pe le gérant wana ayaka pe na chambre oyo olali. Maman la bi a bon, eza de bon ya bi yes papa maman eza de bon biso to bi ke yo kufa. Moi sa patron aza gérant wana. Mbala moko maman yo ki bongo azui téléphone na ye abengi mobile na ye. Asola bi allo. Félicitations papa na moni musala bosali na Kinshasa awa. Na moni vraiment ke osali musala malamu na bengi na biso ka félicitations. Mbala bi yo félicitations o pesa nganga na kin badaka lo mona ba vidéo o lo ba de pesa félicitations na ndenge ba félicitations asa habite félicitations na nyonso to osali na Kinshasa awa. Mama mosa lobi la star mutema esuka kingai nesi mobali nganaza mowe na kufa okundanga na cimetière nini kuna mwana na sukola bilamba zoyokati ona na lobi na yebisa ya kufa bona boy abite batu nyonso tu o ba travaillaka awa bayebi ke yo oza veuve ke mwasi na yo akufa yo kobomanga na kindokyo na butu te na moyo yo krelenga liwa na mwasi na yo makangu no zalaka ne awa ayebi ke nga na kufa. Bravo. Pona nini o exposer nga na niveau moko ya degré moko ya mabe en plus o exposer nga na ndenge moko ke o mona ke za très dangereux na zo esika moko makangu no azalaka wana na flato totonga. Na mnicho ke ngamu na za na risque makasi place na vana na flabe ke mwasi wana zolongwa. Place patron azalaki alobi o te kolonga bongo te asali biso sabi mwasi azolongwa. Soki mbongo azali kaka yo moko mwasi wana kotika soki bise mwasi azolongwa. Mbala moko mwasi wana bengi madame abengi gérante wana bengi na miso ya papa wana. Abisa komono na balepe na ye nakangi komono te. Gérante papa si kombo komona na kingani. Yosko rôle no ezalaka nini na immeuble o à part kokengela rôle no ezalaka nini. À part qui gérant, tu as dit non, ça ka gérant, non, osa gérant te. Donc, yo ba futa ko combien? O ba futa ngabou. Ba bengi gérant mususu wana.
Yo ba futa oko. Jusqu'au pourquoi c'est là on est à likolo, yo bino mebe osala musala moko. Pourquoi? Mbala moko gérant musoza ke mobali ayeba kite ke jour ba bengisa ki ba travail no tout gérant na zala kite. So bi baninga ba bosa ngobete epi masolo ke tala mama ye ayebite. Tant maman a bengi gérant na gérant tu ba futa ko combien boyo ko combien pona nini? Ah patron de mutaloba ba futa nga bongo. Mbala moko maman na yebisi gérant tu ana pesa ba clé nyonso tout. Pesa ba mikanda nyonso tout. Mbala moko ko soine bani gérante na madame. Madame abika na poko lelo ozo libérer esika o. Ndako eza ngai. Lobi na tongo ya kozwa de compte final longa la za responsabilité na ngona zo pesa yo de compte final nango. Bande konanga. Mama ebisi gérant tu ana a partir lelo ko tia lisusu makolo na yo awate. Abise omoni nde na oso anoboy. Patron la bino, soit disant makangu na yo abomanga, yi azolandanga. Eza main d'ivre. Azo yo kayo. Lobi yaka na opesa yo compte final na yo. Mona yape abimi abeti porte mbu. Nenge zala aka ken politesse quoi, pas de la kota na bilanga na ye. Bande konanga. Mama ebisa mobali, yo na ozana posa na yo, en attendant yo géraka, yo jouara intérêt ya monso banoko sala ana makamuno sato. Gérant tu ana bi mama limbi sara biso bi karake yo kufa papa loba ke yo kufa azalaka vivre na ndinga bimaka na ndeko mwasi o. Abinga za vivre dans sens ni. Abinga na kufa te. Bandi kuna tali kambo ona kuto na mboka ya Congo. Siko na lisolo o bande kuna ngai bozwa kiti bo vanda. Na minicho mama akweli si papa. Abisi papa apa moi so na longwe. Na ba o batikali mutu moko ako bouger azate. Soki mutu moko a bouger bango nyonso tu bakolongwa. Ngana longoli kaka mwasi oyo o bako bimana ye. Ba o batikali bazala wana. Soko beko longola moko bango nyonso tu bakolonga. Tikaka stafane vanda ba gérer. Na mnicho bande konanga ngana ye kozonga ki mama na azali na Congo. Bande konanga botala mutema mabe. Tozongela bino ba papa. Ba papa pourquoi kosala kaboui? Ce que do sala ekobona, osala ekobona ko kosala mwasa bote ka kufa. Tala mutema mabe do sala ekobo me mwasi na yo ozo boma ye lisolo ba ke mwasi wana kufa. Api gérant chango ota nde kwa camarade na yo. Do famille wana yo zwande kone musala mais yo koma kodia kuna. Les choses graves lisusu ozu lisusu mwasi na yo on teraye ke ya kufa ke yo za vive. Siko yo boye ki koloba ke madame azwa sunote scandale yo salama. Ba papa bo chanze. Tel risque oyo exposé moi si na yo. Comme si moi ça comme ça ko boye que la pe moi sino malade. Ako baby c'est pe makolo. Pa mate yo se ozana si do bomae. Comme ça kuna siri yo de jo bomae. Parce que pourquoi mutem ma beba ndeko? Yo sali loko na yo. Siko poyo siko ndongo zalo linga mwasi ke. Madame koko saka mwasi ke mwasi na kufa. Quel méchant. Papa, boki na Kinshasa, boye bako vivre. Sorry. Mais tout la bino il fait ça la kala papa please. Et loko bo sali na mwasi na yo. Bena mobile na yo. Pourquoi ko boma muninga boye?
Bosse eloko yo na bana na yo na mobali na yo na mwasi na poeke mbongo ne kotaka. Siko yo expose mwasi na kufa. Asa madame na kufa papa botika ba bêtise ya bongo. Papa kono ndo chika lino ngozawa na ba misa ba zo na respect. Ba respecte ote. Au contraire, bande kolanga bazo vivre na hypocrisie, ba biki bazo futa bango ba lo ba pe lo moko te. C'est méchant. C'est méchant. Chance c'est wana bi la star na emata enfin c'est on a kepa na demo na kin. Asali ka des mena ngwa remarquer makambo na ninga longolié. Ce qu'on sait pas que bien moi si wana gérant tu na be ke wana za moi si na ye. Oh madame, bande comme si le mo mabenge salama. A cause de première c'est pas ba fi akini as bazare de rosala makambo mutako sabino tana wutikini. Pour bien que il fallait le on moi sauter dans raté. Ata la minute yo bande ko nangai. Eza bengani mo swana nena ebike na mwana wana bakabwani bi bakabwani te elo nini ezo moi ça la comment raisonner a comment banga nena vandiawa comme si mwana na ko lukeluka bwa kele mabe bona boy. Sikoyo oche mwasi na yo na danger for nothing. Elo za kaka ndeko nanga mwasi ansi kola na video makila na ezo bomba yo. Pa mate bo soto bo sala na mboka ya Congo batata. Ondege ba na 10 ans. Ondege ba no balata ba kaleson. Mi puta na moi lelo mi bal balata su ba kaleson te ba comme on lata ba boxer. Bande ko na bota commentaire. Mama oyo na suka na ngalobi asala siko nini naka oyo ekomelie asengi aide na bino azape na besoin ya conseil na bino kolobate ke merci pour na partage non azala besoin yeba asala nini maketi mobile naza na poto ya azala Kinshasa mais azawana moto bezo le katea na mobile na ye na actu mobile na sai na Kinshasa. Yo ba ndeko nanga ndeko mosa za na besoin ya toli. Alobi asala nini décision ninga zwa. Esa la décision nini bino pe bozana bo ko aider ko tia ko matin ke madame zwa décision bo sala bo ekosunga pe ndeko mwasi. Ba ndeko nanga nazana ba matière belonga mona moni na mboka ya Congo. Tokobeta ngo toujours na kata mabi ya Star TV. Ndeko nanga please s'il te plaît. Yo mutomoni video oyo osepeka ne nazoloba osepeka na misu nanga osepeka na zolo nanga kobosa na te bo s'abonner bo liker bo tia commentaire et kosala biso bien makasi mingi pa mate ba commentaire na binu yango mutezo pousser biso keto sala musala malamu ceux qui peut botia ba commentaire te moyen pe toye ba musala moyen kene bien ezate yo na lobi ba papa Mukomusubo otuna ngulu oboya. Ndebo baka ke weekend sepe ngulu alera mwana mukulana ngulu akoboya kolia mwana Vedi ke ba papa bobo msetamboli. Eza lisolo a passe ya koboma mwasi na yo kosa koza veve. Dikola ko fefa. Ya kofa na mwasi hotel osala ka ba 2 mois 3 mois kuna na Kinshasa okosa mwasi no koza veve. Pourquoi le bateka ke bien aza célibataire, bien aza séparé na mwasi nanga. Ok okosa na muninga mwasi ka kufa na mbunga passe bomo na mboka poto. Merci beaucoup famille. Lisolo ndeko mwasi apesinga esalinga passe mingi benga partir Kinshasa expliquer le kozoleka ndenge mibale ya poto baso boma biso basi na mboka ya Congo ça le savoir. Merci beaucoup na bandeko bolandi, merci beaucoup na commentaire na bino, merci beaucoup na partage na bino. Babi oyebi kaza na lisolo ko pesa bandeko nanga bobo santé, numéro de téléphone ezawana et ko sala biso be makasi to komina suka bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout bodingaka.
nga mono na za ba fan na ngai ba bonga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV yango na bino if na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya ngana ringia. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa